ekoki tango na ngai ya tango na ngai Shalom, 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 peuple de Dieu. Na pesibino bambote mingi na kombo ya Yesu Masia de Nazareth. Ezali bongo ngai ndeko na bino, ya na bino, leki na bino, mwana na bino, na kombo ya apôtre Destiné Claude. O na eli bosa bekra na bino, ba téléphone na bino, pona ko témoigner monene na Nzambe, pona ko ebisa mokili que nous avons un Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Nzambe oyo asala kanabomo ya bana na ye. Bien aimé, avant to banda témoignage na biso na baki te ba témoignage na za nango tellement ebele na ko bombelo ko mon côté na oyo Nzamba sala pona tina na bomo nanga pona ko talisa mokile ke ko talisa mokile ete Nzambe to bengi ye le tout puissant o azali kola ba démon likola ba ndoki paza likola ba médecin ndenge to mona ke komama na mokanda ya Somme chapitre 1 verset 8, Babengi azali ebandeli pe suka, be babengi le tout puissant. Ezali nde Nzambe oya kota kilikamunanga, pona tina témoignage ona kopesa, na linyo la nango na bokebi nyonso, me yambo to kota na témoignage na biso, esengeli to bondela. Na bondeli na kombo na Yesu Masia, l'Éternel, Dieu Père tout puissant, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui combat pour nous. Nzambo bundela kanga butumo papa neko senga yo merci. Nzambo bundelinga bitumba onga na koka kito longi singa na butu Nzambe. Otal singa kozali Nzambe ya Daniel. Oa kanga kimono kwa bankosi na libulu ya bankosi. Alongi saki Daniel. C'est le même Dieu o sale la kinga na butu. Et si kanala la ki bae ko betanga masasi na kufa. Me yo tali si bae ni kozali Nzambo bikisaka. Nango papa ne ko tika témoignage na maboko na yo afin que peuple no bazala édifié na époque gloire ezonga pa na ngate melo kumu ezonga pa na yo ko talisa mokile to zali Nzambo salaka papa ne bi ko pambola on est tout puissant continue toujours ko sala bolampo ya bana no pe na kat na bomo inanga na change lope na commission na kombo na Yesu Masia de Nazareth. Bien aimé, témoignage d'angezali nini na kat ya témoignage oyo na pesi yango kombo yoka kombo na pesi témoignage oyo masasi ebongwani poussière kombo ya témoignage oyo na bandeli masasi ya butu même masasi ekozala pe na moi masasi ebongwani poussière c'est par là elingi koloba nini mais naye d'abord ko encourager ndeko moko yaya yo muto bimaka na tongo okende musala toko kende kosala ba faire na yo sanke obondela ya ne ko encourager na tongo lelo avant obima recommanda ka journée no na maboko na Nzambe soki obimi bondela kapo na mwasi na yo pe bana na yo tikaka bana no na maboko na Nzambe ndenge ba okende ba kelasi pe misala recommande mwasi no na maboko na Nzambe pona journée wana obini ne ko komela bango ti yonde ko mwasi rekomandaka mobali no na maboko na Nzambe bondela pona mobali na oyaya kotika ka journée le kanengo wana te eza message na pesio Bible zo ba biso na mokanda ya Luc chapitre 18 na premier verset Yesu Masia zo ba to prier sans cesse et de ne point relâcher ko bimakate sans ko bondela ya moina sa tellement malin eza na langage moka mokili baloba ke kolala kolamuka eza habitude te eza pe biblique eza na batu ebele balala balamuka te naza koyebisa ondeko mutu ozolanda témoignage oyo nasengi na ondeko avant olala to avant bolala na ndaku na yo benga mwasi na yo sangisa bana na yo bobondela Nzambe bobele la présence ya Nzambe ve na ndaku na bino bobelela le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth et konzatwe kitananda kuna bine kanga ba porte na ba fenêtre bolala kalokola ba nyamate yaya
Neko pesa au conseil gratuit. Kola la kate sanki obondela. Ndeko mwasi benga mobali na yo. Ndeko mobali benga mwasi no sangisa bana no bondela. Enzamba na koyeba ko continue ko veye na ndako na bino. Po balobi ke kola la kola muka eza habitude. Eza na batebele ba se retrouver na bambeto à l'hôpital. Eza na batebele ba bima sako bondela. Bazonga na mandako na bangote. Eza na batebele balala pongi. Croyant que bakola muka na tongo batika na mbeto balamuka te. Neko pesa au conseil gratuit. Priez sans cesse. Nzamba au continuer ko veiller pour na libota na yo. Et témoignage nangezali. Témoignage nangezali boy. Bible zo banabiso na mokanda ya Psaume chapitre 34 na verset 20. Bible lobi, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Yaya ponzamba banda kosalela yo pe kokota likambo na yo. Esengeli kotambola na kobanga nzambe. Esengeli kotambusa bomwena na kobanga nzambe kosala o ezali bongo volonté ya nzambe. Na eko pesa au début ya témoignage nanga na bandi témoignage. Témoignage nanga ezali boye. Ya ezana mukolo moko nazo mona lokola vision esika na lala kina butu na kende kina ndaku ya ndeko moko nga na yebi. Lero na kotaki na kati ya ndako ya ndeko wana nakutaki bazalaki bana mibali misatu. Donc nakuti ndeko wana na batu mibale. E ndeko wana nga na yebi malamu mukolo ndako wana. Et l'air na koti na kati ya ndako wana na se diriger mbala moko na cuisine. Qu'est-ce qui va se passer? Yaya l'air na komi na cuisine. Ndeko mosuso na monaki na ndako na yebi malamu. Akei komata na fenêtre. Abimisi makalone na libanda. Ndako wana ezalaki entre 4e to 5e étage. Moto wana zwi makalona tie na libanda alingi a se suicider. Ngana zaki na fenêtre na zomona na angle ya fenêtre ya salon. Na bandi ko bondela ndeko na bi ko se suicider te. Soki okuei okufi okokende na lieu de tourment. Nzamba ko sepela na ote. Na bandi ko exhorter ndeko pe ko bondela ye ndeko na yokakinga akamata ki makolone mibale azongisaki na kati ya ndako pe avandi. L'air na bimi na cuisine pona kende koleni sa ndeko wana. Na ekomona ndeko moko wa misato avandaki wana na ebie malamu aza moko ya famille nanga. Ndeko wana misato azalaki tellement agité. Présence nanga ezalaki ko déranger ye. Présence nanga bande ko déranger ndeko misato azalaki tellement agité. Diku na bandi ko kanisa nazalaka na bitida ko tambola na Bible tous les jours na saki nanga me na comprena kite mokolo wana katikati na ndako wana nazalaki na Bible te. Nazongi na cuisine natali na fenêtre na se na moni mwasi nanga na bi nakamati corde singa na bwaki na bi kangelanga Bible matiselanga na bandi ko benda Biblia wana. Mwasi nanga kamati Bible ate na corde na bandi ko benda l'air na zu Biblia na kei na salon yaya. Pona kende kote ya bango. Qu'est-ce qui va se passer? L'air na komika na salon pona kende kote ya mbala moko mokolo ndako ayoki sonnerie e beti. Batu ba beti porte. Tango batu ba beti porte. Ake kofungula porte ya ndako na ezalaki na batu ebele bakotaki na ndako wana. Yaya batu ebele bakotaki. Comme si ke baebaki ke na ki na ndako wana pona ko déranger misala na bango. Tango bakoti ebele bango noso bazalaki agité. Bazalaki na kimia tele bamoni présence nanga. L'air bakoti na kati ndako bazalaki agité yaya. Qu'est-ce qui va se passer? Ngai na moni ke batu wana baza batu ya monde ya ténèbres. Na kimi bongo na cuisine. Tango na komi na cuisine batelemisi mutu moko aena munduki metraillette. Aena munduki na metraillette aye na cuisine esika nazalaki asutinga na makolo. Atindiki nga na makolo na kwe na se. Akamati munduki na metraillette a pointe likola mutu nanga. D'un seul coup na moni mwasi nanga na bana na kati ya cuisine. Bazalaki na incapacité ya ko défendre nga parce que bazo banga munduki. Mezaka na mutu moko to banga ka c'est Jésus Christ de Nazareth. Mais mutazane kaka mutu.
mwasi na nga azalaki na maona bana bazomona ndenge bazobomanga bakosala nini yaya. Na kati ya salon bazalaki tellement agité. Balobi beta ye masasi akufa. Abima na ndako akufa to boma e to mona lisusu te. Moto asimaki maîtresse azaki agité. Azaki na kanda makasi. Tanga kamati maîtresse wana pointe na mutu nanga pe na nzoto nanga poa banda ko betanga masasi. Qu'est-ce qui va se passer? Na bandi ko belela nzambe. Na mokanda ya Psaume chapitre 50. Na verset 15 la Bible dit: Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nzamba invoque-moi au jour de la détresse. Yaya, tangu na moni batie munduki po banda ko betanga masasi na bandi ko invoquer Jésus-Christ de Nazareth dans un senga secours. Ya kolo Yesu Masia de Nazareth. Mutona ka ko ka kombo ya Yesu azaki agité, abandi ko betanga masasi. Na tozomona masasi ezobima ezobeta na nzoto nanga ebongwani milinga yaya. Naza ko invoquer Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi. Masasi azobeta beta ta ombalami satu. Abeti pan pan pan. Azo continue ko beta masasi ezo ganga makasi mena nzoto nangai masasi wana ebongwani milinga yaya. Moto wana azalaki agité azaki na colère. Tanga beti pour la troisième fois simbité. Akamati munduki na telemisi na likolo. Ameka mona soki eza ko fonctionner. L'air abimisi na fenêtre abeti masasi ezo beta. Na libani na makele la masasi. Masasi ezo bima. Mena nzoto nanga masasi wana ebong wana kimilinga. Masasi wana ebong wana kimilinga. Qu'est-ce qui va se passer? Tango Yesu so banda susko beta masasi kaka mutu wana. Na mokanda ya Psaume chapitre 34 dans verset 18. La Bible dit ceci: quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les... bien, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Nzamba mona ki kolela nanga. Tant on a bandi ko crier l'Éternel le Tout-Puissant. Bien-aimé, ndenge na loba ki ameki lisusu. Azo beta masasi, masasi onezo continue ko bongo na milinga. Et ndeko wana salaki 2-3 pas en arrière, azalaki agité. Azongi na salo sika baninga ne bazalaki, azalaki tellement agité. Ba kamati ndeko mosusu ya groupe na bango. Azalaki na pistolet batindie na cuisine sika na zalaki, wananga na vandi na se. Yaya ndeko wana aye na pistolet na ye. Azalaki tellement agité, bazo tinde bete masasa kufa bomaye. Aza mutuna bisote, aza ko déranger biso bomaye. Ndekwana na colère azalaki nango. Ndekwana na colère azalaki nango yaya. Ndekwana simba ki revolver na ye. Aye pa banda ko betanga masas. Danga aye pa banda ko betanga masas. Kaka ndenge mutu alibosa salaki. A betinga masasi, ngana za toujours qu'on continue qu'on invoque l'Éternel Dieu Père le Tout-Puissant. Nazo bele la kombo na Yesu Masia. Masasi ya mutu wana e bandaki ko bongo na poussière. Pistolet na zaki lukola mutu nanga ya nzoto nanga zo beta beti mbalami sat. Masasi zo bongo na poussière. Parce que na bandaki ko tato la kombo ya Yesu Masia de Nazareth. Masasi wana esimba kiche. Bible zoba na biso na mokanda ya Jérémie chapitre 1 verset 19. Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Yaya, balobi bako bundisa yo, mais bakolonga yo te. Bakolonga yo te pona zali nzambe o na koya ko kangola yo esika pase zali po koyeba ko tatola ngai. Eza makambo na mona ki yaya. Mota liboso yaki na mitraillette abeta masasi bongo ne milinga. Mota mibale batinde na pistolet azo beta masasi onezo bongo na milinga. E moto na kesu na fenêtre abeta moni masasi ezo bima. Masasi ezo beta na mungongo makasi. Mais na nzoto nanga masasi oneza ko bongo na milinga yaya. Et c'est là que moto na zalaki agité. Na soni wana salaki 2-3 pas en arrière. L'air bandiko zonga simaya. Qu'est-ce qui va se passer? Bango nyonso ba pakati.
babandi kokima bapakataki en désordre na bato na kutaki na ndako wana bango nyonso bapakataki na désordre. Bible ezoba na biso na mokanda ya Deutéronome chapitre 28 na verset 7. Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bakoya nanzela nona nanzela moko bakoye paino nanzela moko mais tango ko bela kombo ya Yesu Masia de Nazareth bakopakata nanzela sambo yaya bapakataki en désordre. Bango nyonso bapakataki mission na bango zaki échoué na comprenez que ndako nezaki ndako ya batu ya soloka yango na bi yaya ko bimakate sanke obondela ndako nini yokotaka na eko bangisa ote mwana na nzamba banga keloko te kota ndako nyonso mwana na nzamba banga kabandoki te mwana nzamba banga kabademo te parce que oyebi moto asimba yo oyebi moto atambolaka na yo babengi Jésus Christ de Nazareth ko banga kabandoki te yaya yango ne ko encourager ndeko moko avant ko bima esengeli ko bondela tambola kana Biblia na yo yango ndeza munduki Biblia yango ndezali identité na yo esika Yesu Masia ko continuer ko repérer yo esika no sokotia makolo na yo nango ne ko encourager yo yaya tambola kana crainte ya Nzambe moto abanga ka Nzambe moto abotami ya sika akoma ka peuple ya Nzambe mise à part bakoko bundiso na butu bakoko bundisa na moi bakolonga kayote parce que toza na Nzamba za mobateli na biso Nzamba bundaka pe atika ka biso te yamana lelo za mokolo na pongisa ki pona kopesa o témoignage oyo ezali bongo pona encourager ndeko yo mtolemba na mabondeli telema na mabondeli bondelaka pona bana na yo bondelaka pona libota na yo Nzamba ko continuer toujours ko batela yo yamana labaki ete sengena moto ko bondela pe ko tamula na crainte ya Nzambe. Message nanga na makomi na Nzambe na Jean na mokanda ya Jean chapitre 8 na verset 12. Bible zoba na biso Jésus zoba je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Ya soko tambolaka na ko banga Nzambe na crainte ya Nzambe. Yesu zoba ke yeba bengi lumière ya mokili oya ke la lumière du monde. Lumière wane kozala partage na yo et ko vanda kat na ça veut dire que soko vandi na milliers ya batu ya soloka balobi ke ténèbres et ko kaka ko résister sika lumière ezate lumière na yo e ko banda ko déranger batu ya soloka étoile batie kat na ko banda ko déranger bango yango na Bible zo bana biso na mokanda Jérémie chapitre 1 verset 19. Bible lobi ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nabandeli, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Yaya, ta lumière en Nzambe vandikat na yo, bako bundi so na monda molili, ezala na musala, ezala na entourage na yo, Nzamba zolo bake bako longa yo te, parce que azali pembeni na yo, azali katikat na yo akoya kwa délivrer yo ezali loba na Nzamba tika Nzamba pambola mtolandi témoignage na tongo lelo mo santo alola continuer ko salela bolam message ngezaka ke tambola na kubanga Nzambe kubanga kabando kya mokilo te Jésus Christ de Nazareth na mokanda ya Apocalypse ona lingaka verset wana mingi wesala ke na kumisa kanzambe wana na dora kanzambe wana yaya na mokanda ya Apocalypse chapitre 1 na verset 8 Bible zoba ke babengie kuna balobi je suis l'alpha et l'oméga naza e bandeli pesuka dit le Seigneur Dieu celui qui était et qui vient le tout puissant o azalaka ne bandeli o azali pa kotika la pona libera babengie le tout puissant azali kola ba démon azali kolo na nyos yaya tamba beta kinga masasi wana l'air kaka ba pakati ba bandiko kima désordre na bandiko seka bangwelo ko na salaki na bandaki ko adorer Nzambe
naomona bango baopakata désordre me nga naza koadore naza kokumisa nzambe nazosenga nzambe wana merci na nzela adoration mpo na bolamu na ye mpo na babienfait na ye ndenge abundeli nga bitumba molili oyo nga nayebaki te nzambe wana alongisi nga na bandeka koadore nzambe wana yaya tika nzambe apambola wa moto olandi témoignage oyo nzambe wana continue kosalela o bolamu message nange ezali ete répentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Tambla na kobanga nzambe, en fait que onanga mokolo Yesu Masiya koya ko kamata église na ye, tokende kolia na mesa mokonzi. L'enlèvement de l'église est réel. Ce qui nzambe azongi Jésus-Christ azongi te, yeba ke liwa ezali. Mais pour liwa ekuta ote bongo la bongo ina otambla na kobanga nzambe. Jésus-Christ de Nazareth aza vivant. Rendez-vous à l'onangeza pona lola. Il y a un message na biso toza ko pesa pona ko préparer église nzambe pona lèvement. Tika nzamba lola apambola yo. Eza na simato ko lanza témoignage mususu ko talisa mokili lolenge nzamba saki pona bomo inanga. Soko zo continuer ko tamla na crainte nzambe. Nzamba na ko zanga ko sela bolamu te. Soyez bénis dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.